Congo ndemboka. Soki tata wana tika na bokonzi, misala ya kobongisa mboka ekokende liboso. Oyo afandi 13 ans na ebonga asali eloko moko te. Gouvernement Kabila eyebi droit ya mokonzi. Eza motema mabe. Bako critiquer mokonzi ya mboka, ba action mokonzi ya mboka. C'est normal. Mais okoko finga mokonzi ya mboka te. Congo ya Lumumba. Ya motitu. Ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Et la question à dignité le coup ya mboka. Problème na bango, c'est que Kabila a la difficulté. Ba expliquer biso mobile, to opportunité, o izo sala ke constitution et bongwa. Révision il faut y aller là. Nalingi désormais bazo koma partir à poto. Bazo tinda pe ba mbongwa. Bango biso manifestation salemi baya awa bazala pe na liboso nde biso tomana osalango. Pe l'avenir à mboka. Na kutika na jamais kondima na lobate po bakobomanga. Dans la mboko yo, so landi Etienne Tshisekedi oza traité. Soko za un homme libre, oza ko réfléchir pe nzamba pe so bongo, ba format yo pe. Donc atoza ki troisième élection comme traité. Non non, boti kalika mwana comme dictature. Donc il faut que tika congolais nyusa kanisa ya kanisi. To boka mibe ko mboka te, c'est tout ce que nous devons faire. Ngana zo respecter point de vue na bango. Ba respecter pe point de vue na biso. Ngana ko bomisa bana batute. Na lingi désormais bazo koma partir à poto. Bazo tinda pe ba mbongwa. Bango biso manifestation salemi baya awa bazala pe na liboso nde biso tomana osalango. Démarche ezali ya babita ya vni Mateba na quartier Matonge commune ya Kalamu bazali ko réclamer bongo sur facturation soit lolenge kanisnel azali ko bakisela bango mbongo ya facture alors que courant ezali régulier te. Na meshama be posa ko lia ko to facture na mine. Na kanda. Le problème ezali awa facture ya courant ndo futango 15 000 20 000. Mais tu comprends que momba la mo facture matière comme 45 000 40 000 38 000 tu comprends de te. Au juste ça nini. Tu fous ta facture 25 000 francs. Tu en fous 25. Mais la facture est comme 45 000 francs. Si tu veux courir matière, tu vas éviter. Courant va se linga biso to kufa. Tu vas na bon mo ibeni to ebipete. Donc baela biso ka aba 45 000 to fute la ngani. Total la kutu courante. Donc minga lo bangwana snel msama be abong samsana. Courant kutu ezate omoko moni. Courant eza ya biso. Biso de to exporta ka courant, to importa ka te. Likambo nini courant na biso biso bana Congo. Na courant na biso ya Inga, ya Zongo to banda ko futela kango ba facture ko mataro mato ezo tambula na to ya dollar pona nini. Ba habitant ya vni Mateba ba interpeller également ba autorité ya mboka batala intérêt ya peuple. Tout au fout à facture 20 000 francs. Facture au mois de novembre et 35 000 francs. Naïebité est-ce que l'État congolais est un souci à peuple congolais to comment? Bazo luka ko bongisana peuple to bazo ngako bebisana peuple. On a koyé bisayo. Courant na biso soki ye na tongo 12h eke 12h soki ye eke et koya 13h 13h30 eke soki ye 13h30 17h eye 18h pas eke ti 23h donc tola la kana couranté toza na veni Mateba mais do sala biso pas to yebite ke soki bango bazolinga to na ko menacer ba agent ya SNEL to comment na to mona ba che TVA 5 $. Et c'est Zalaka. Mbongo TV kendaka wapi. Réclamation na biso ezake non. Babongisa ba facture auto ko fukate. Tolingi changement ezala. Tozo déclarer na chef de l'État ayebisa ba tunaye ba ministère ya énergie. Tolingi changement ezala décembre ce qui yebo to futa. O peut to futa na biso yango. Donc tozo kende na bureau kuna to inoson se bango ba facture na bango. Sima ya ko kangisa ba facture ba kenda kiti na direction ya SNEL pona ko réclamer. Réponse ya responsable ya SNEL ezala ki boye. Facture et mati po dollar et mati bokanisa. Nalingi désormais bazo koma partir à poto. Bazo tinda pe ba mbongwa. Bango biso manifestation salemi baya awa bazala pe na liboso nde biso tomana osalango. Soki tata wana tika na bokonzi, misala ya kobongisa mboka ekokende liboso. Oyo afandi 13 ans na ebonga asali eloko moko te. Gouvernement Kabila eyebi droit ya mokonzi. Eza motema mabe. Bako critiquer mokonzi ya mboka, ba action mokonzi ya mboka. C'est normal. Mais okoko finga mokonzi ya mboka te. Congo ya Lumumba. Ya motitu. Ya Mzee Laurent Désiré Kabila. Et la question à dignité le coup ya mboka. Problème na bango, c'est que Kabila a la difficulté. Ba expliquer biso mobile, to opportunité, o izo sala ke constitution et bongwa. Révision il faut y aller là.